ko lokati na za inoperation na ko ko sala teza ana kati pe libanda na ko ka pe ko liba makamale la batute na école kanga na ko pe ko tena bi makapete na mila pe makila batute na dia rape musunya batute makamala le be kanga likolo pe na sono ko sende Jésus ami ame omoni ko sambelo lobi okoka kobima te okokoloka batute za na école yiba mayela batute okanga mabala batute bakanga mabala batu ndeni bakanga yango bakanga na liboka na liboka sende ndo makasi baba ni obakati mtu ngombe ala pe basaini après baji makile bati na sani mobe na sani rouge sima bakomo invoquer ténèbre mo invoquer ténèbre sikoyo olobaki oloka sikoyo koloka ndo olokaka nani abiga olokaki ende mutakala oloke mutakala usaki nini olobaki nini nalobaki abiga otika lio bajour ebele te mpona kufa esalamaki mpe ndenge ezwaki abiga wana ndenge elongaki abanda osambela te yo makasi abanda osambela te sikoyo okenda koloka abiga mpo na nini ya done mutatinda yanga alobi ete ni yaya na ye aya kitoko koleka ye sikoyo akoka yaya netenga nekeloka yana banda osambela sikoyo oyebisanga ngamu naza aloba solo na nkombo na Yesu kokotelanga te yo mpo nazofandi so na ndako to nini nga nazaka ndoki ndeni oyebike naza ndoki te asambela makasi ala ndoki akokoka oya akoya te pona parce que a bino osambela makasi makambo osala akoka osala te mokwana obaki baomonaka nini moto oye bamonaka nini moto makasi moto yango ezaka makasi epelaka donc bandeko tokangamaka na mabondeli aza mwana fandi nanga azaka mwana défunte bonne nanga mama kufa depuis 2 ans et 7 mois mwana tikali nazwi bango bayekoli yana yekoli kuti kozongisa nazongisaki mwana yana ake kopesa mwana kindoki apesaki kindoki na nini fufu na nini yana komone nani apesaki kindoki ya donela apesaki kindoki na fufu na matembele mwana ye kozonga congé pa nanga namoni misala mabe na yebisi papa na ye moko aleka délivrance nzoka papa ne asalaki on te po papa na ye moko aza nani papa no komone nani sikoyo mwana ye na ndako nga na yebiki nazo récupérer orpheline natangisa ekomi ya mwana nzoka papa ne apesaki mission ayaka koboma nga donc mokili eza ndenge yozoluka bolamu nzoka nde bazotindela moto aboma yo donc topriaka tosambelaka makasi mpo banda ye na ndako na nga azokoka kobima te moto na moto azokoka te ye moko akomi kobimisa biloko na ye sans koforce ye yo moto abeti ye te moto aniokolaka te azali kuta koya ya kokonda ndenge bana nyonso baliaka na ndako ndenge nazwaka soin ndenge nafutaka minerval ne ndenge tozalaka biso nyonso na kimia me mwana alobi azokoka na kotika kindoki te ezalaka kitoko donc eza choix na ye nzambe ye moko ayeba koleka liboso susi na ngeza mama mwana azaka mwasi malamu mwasi mabondeli mama akufi papa asambelaka te misala mabe mwana atikali kobeba na nsima mais kieusement papa aza dirigeant na chorale na kotanga kombo église te to kombo ya assemblée te encore au moins kombo ya congrégation spirituelle vraiment eza mawa mpo na yebi église wana bazalaka mabondeli makasi baza bato ya enseignement biblique mais mokonzi ya cœur oyo azodirige chorale aza ndoki alia kutu bato mosusu donc nzambe ye moko yeba kosunga mais na mikolo koya lokwa alingi kotika neki ndoki te nga na koza obligé natika on ne force pas les choses nzambe apambola bino au nom de Jésus Christ ye moko papa namoni héritage kindoki comme ça okende kogérer mwana na ye on a tout fait on a prié pour elle elle a confessé certain moment alobi atiki mais alobi azokoka kaka te donc eza style de fille na ye 3 ans elle était bien tous les autres 8 ans etikali elle a évolué dans la sorcellerie aboti kutu bana na ye na butu aza na mobali na ye aza na monde na butu kuna eza lokwa bakardachien donc akotika vi wana te olobi kindoki okotika te mpo eza nde ye nini eza nini ça va gloire à Dieu mais wana eza vie ya illusion kitana maboko banda osambela